Bonjour, Nabinonia, ça vous a Stéphanie Larose, na la Rocho. Bienvenue encore dans la Rocho. Le long naïe a wapona kopé sa noba réponse à ma message Nabinonia son azui, nandenge ya kozwa produit on azo teka pour na menu nabiso et comme pembe. Comme n'a ce qui me le message que les belles dames batonto ba papa qui beau peut s'attendre 2 semaines avant que délivrer et ya na zo ba produit wana pona ko ya ko la sabino siko na zo ba produit wana déjà. Botuna kinga Stéphanie to ko somba yango wapi na bisa ki ki ngamoko mutu nazo teka yango ko somba ngona IBT parce que ya IB peut comme ça mine pembe et comme ça mine jaune. Donc comme dans le but les belles dames ba produit déjà ayé bino bato pour ça kinga bo pesa kinga ba deposit na bino bozo batali boso o na ko servir bino yo pesa ko ngako pesa deposit no pesa kité au foot à support na prix aux ali normal ali prix à 50 livres et na 5 livres ya poste pour na bino bat boza na UK pour na bino bat boza libanda na ko chaba prix sur la mopanzi oyo quelque part à pour mon ba prix oyo bino pour ki kotinda yango merci na message na bino non na zo message à bon côté que non Stéphane to ko zo yango wapi Stéphane la kisa biso place nyozo yango na bisa ki bino ki ngana bombe la cabine secrétaire bisika le koza produit na ngamo ko na zo tekela yango bino bozo mona mine na ngande zali ce qui vous a pour ça pe mine na yo et comme apembe le kola ya la rose pour la nité o meka produit oyo et que ça la bien mine naziba question na bino pe belé ba tout tout na ngai la rose comme eloko ana oyo comme c'est biso minu pembe kombo nango ezali nini yango na baki na ko bomba secrétaire kombo nango yango ezali sourire clair donc to c'est comme minu na biso ebima pembe za la possibilité ya ko seka ko bomba monoko na ote donc c'est ka ozala à l'aise donc produit yango yo les belles dames na biso nazo beta cete ko somba ngona IBT ko bate que non la rose lo bakité ce ko lingi ke minu na yo e comme pembe au sourire ozala bien ozala donc même dans l'anniversaire non bah tu veux ça la fête bah juillet en gros yo ça la fête na yo on a pour ça que mine ma pembe ndenge mon qu'on a voile sourire clair yango yo tonton na ba message non na ba message ba tonton ba tinga ba message wow merci na bino so ba tonton donc produit yango yo ça pour na bino nyo so zotala ngai mais dans les sabino qui ils allaient limiter ce que nous allons monter bosso ya kozwango nazo postango partout comme dans lobby ce que ça monter bosso on allons monter bosso ko zo produit o ya la rose ya sourire clair ko bosanate nazo tcha numéro na sewana et Facebook nanga ya la roche ezawana contacter ngai de tindela ngai message na kozala wana pour na ko répondre na ba question na bino nyasa to sekako nazo yebisa les belles dames ba tonton bien sur sotala ngai nazo beta cete na produit oyo ezali ya sourire clair soki na postele yo yango otindi mbongo na poster yango eloko ya liboso ya kosala avant que osale lango ezali na biloko na sima il faut ko tanga ngo oyeba ndenge nini ya kosalela yango donc explication en anglais pe ezali na français donc ezali vraiment simple ko lukati que non osala mbango aussi de sa gel wana olobaki oh la rose comme pembete non la nande la rose atie maloba awa po yo pe mina yo e comme pembe maintenant ko loba boite na ko tela bino vidéo bino moko bomo vidéo botali et aider bino ndenge nini ya kosalela sourire clair na mine na biso po mine na biso e comme pembe les belles dames ba tonton nazo ba message na ba tonton parce que nga le la mingi ba belle dame na moni pe ba boka so ba koti donc fina le la pe bino donc na moni que vidéo botali et aider bino tango ozo salela ngo landande na lobi na vidéo les belles dames ba tonton bo za la vraiment décider. Si boana ozali ya gel au conseil la pour 20 jours donc landa vraiment bien au monde que oui
une semaine ezali belé mine na yo eko changer pe na so la compétition moko pour na bino ba les belles dames pour na bino ba tonton na bi kizamba la liboso na la compétition oyo pour la sourire clair ce ko gagner ngo okozwa eloko oyo moko na ko postuler ngo pe ofelo za sorti de la ngata mbongo tenga moko na ko postuler na mboka nyonso oyo ozali. OK ezali boy tant ko somba sourire clair na yo dans un pour ça que otine de la ngai photo na yo au kotia avant que yo bando kotia sourire clair donc o ça que avant otine nga photo puis après une semaine on sait la sourire clair otine nga photo après donc otine nga photo ya avant de mine na yo ezalaki otine nga pe photo après une semaine ya après de mine na yo comment ya ko sait la sourire clair. Et nga siko na kotia na Facebook na biso ezali La Roche Show pour la total ba ko like ngodo ba ba ko aimer siko za ba aimer belé ba j'aime belé donc yum to ko sa ni o gagner box no o ya boye ya sourire clair. Merci na bino sur na ngai ne bandeli tina suka ko boso na télé belle dame somba sourire clair na yo et ko za na photo La Roche Show o ezali original pour na olobate que non La Rose atindelinga eloko esalite eloko o ezo sala parce que ce que même ozo mon ami nango ko mona que oui La Rose makambo lobi ezali ya solo ko boso na pete ce ko sombi moko na oboy o kangi photo na yo ya avant na après dans un bisa o ko kangi susu moko o ya boy ofele o ko tinda mbongo te na compétition o to sala tuki ozu ba j'aime et belé na vidéo na yo ami pardon na photo na yo merci belé na bini so bolandinga ine bandeli pe na suka nzambe ya pambola bino nyoso ko bosa tout ce comment que vidéo aider petite information belé pourquoi pas o aimer yango ozala abonner na chaîne na ngai La Roche Show et ko sala ngai bien makasi ko bosa te ko ke na Facebook na ngai La Roche Show aimer yango tindela nga message ne lo comment ko comprendre te na ko zala wana pour na ko répondre bino na ba question na bino nyoso wana tukutani à la prochaine tinate et community na bye.